Voilà, bisika nyonso bozuli baku ya kolanda solo la plus ya mercredi 10 janvier 2024 nazana esengo makasi ya kokuta na lisusu na bino mbote na bino. Avec soutien populaire, il y a 73,47% et c'est le cours constitutionnel a validé réélection. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na présidence et la République. L'Assemblée nationale. 24 heures après avoir pris en délibéré ma requête demandant annulation, il y a les dernières élections présidentielles, cour constitutionnelle, Arandaki Arenaye Lobieleki, plus précisément, Napoko ya Mokolo ya mardi 9 janvier 2024. Arrêt confirmant, résultat, il y a Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, proclamant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Fachi Beton, autorité suprême et union sacrée de la nation, puis candidat indépendant à l'élection présidentielle, Azali déclaré vainqueur selon cour constitutionnel Oyo Ezwaki acte, il y a annulation, il y a totalité, il y a bas suffrage, il y a circonscription, il y a Koma na province ya Nord Ubangi, puis il y a Massima Nimba na province ya Kwilu, comme annoncé na CENI. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Bien avant, Cour a déclaré qu'il requête ya Théodore Ngoyi, candidat malheureux na présidentielle, recevable kasi non fondé. Natour naye requête ya monsieur Echempala David, Zalaki déclaré irrecevable pour défaut de qualité. Et Sengeli Boye Balisusuke, les deux affaires Oyo sollicitant annulation ya élection et Zalaki prise en délibéré à l'issue audience ya lundi 8 janvier 2024 na salle Marcel Liaou ya Cour de cassation. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique du 9 janvier 2024. Situation sécuritaire na Kamina, vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kankon des alliés ces journées na Kamina. Reportage. Depuis l'Obieleki, vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, paix, affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kankonde a kitaki en mission commando na Kamina, chef-lieu ya province ya Olomami, kuna na sud-est ya République démocratique du Congo, na objectif ya kopalpe di doigt situation sécuritaire inquiétante na partie Oyo ya Mboka. Avec différents Oyo ezali coexister entre différentes communautés ya Olomami, y compris cohabitation Oyo ezali lisusu malamu te entre communauté Oyo pe Oyo bazali kouta n'espace Grand Kasai Oyo bavivaka na partie ya nord ya ex Katanga. Je suis venu dans le cadre d'itinérance visiter la province, évaluer l'état de la sécurité de la province et surtout amener un message de paix aux différentes communautés qui s'affrontent ici. Voilà brièvement les motifs qui me conduisent. Et c'est qu'il faut signaler que maître Peter Kazadi Kakonde, vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, paix, affaires coutumières, a insisté sur appel au calme, paix à noter qui existence, y a ba poche de tension activée na ba politicien. Dossier à suivre. Gouverneur Gentini Ngobilamba Kazalaki déchu lobby eleki na bureau y assemblée provinciale ya Kinshasa, vous avez détail na reportage Oyo. À vos titres et qualités respectifs.
Siégeant en urgence, membre ya bureau ya assemblée provinciale ya Kinshasa, procédé qui lobby l'équipe plus précisément au mardi 9 janvier 2024, n'a levé ya immunité ya gouverneur Jean Tiningo Bilambaka sur base ya réquisitoire ya procureur près ya cour ya cassation. Les 5 membres ya bureau voté qui pour la retrait ya immunité parlementaire ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa afin que Azala poursuivi. Décision Oyo ezalaki directement transmise auprès du procureur en vue de poursuivre action contre l'auteur de fraude électorale et vandalisme, il y a kits électoraux, les jours, il y a vote combiné, il y a législative nationale, provinciale ainsi que l'élection municipale. Selon le texte, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, Azali appelé à présenter des missions naïe na 24 heures Ezali Kolanda. Dossier Oyo, ils à suivre. Sans parler de ce mal qui a impacté plusieurs secteurs de notre vie. Entre-temps, partisans, il y a Alliance de Congolais progressistes ACP, parti cher, il y a Tiningo Bilambaka, vous allez continuer à manifester Liboso, il y a résidence et autorité morale Nabango, fils Tempero, Azaki Wana pour le minute. Invalidé Mikoleleki par Commission électorale nationale indépendante CENI, Dechi Lobby Eleki na Assemblée provinciale ya Kinshasa, famille politique ya gouverneur ya ville ya Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, bandeko ya Alliance de Congolais progressistes ACP en sigle, bazali ko poursuivre manifestation na bango, liboso ya résidence ya autorité morale na bango, pona koloba non, selon bango, na oyo bazali ko qualifier loko la humiliation na ndenge ya kosakanate envers Jean Tiningo Bilambaka. On va sali babangité. Biso tozo to fingi mutu te tozo revendiquer ba droit na biso. To fingi mutu te toza clair. To beti mutu te bala ki sa place yango tozo ti mutu. Autorité morale na biso ba humilier. Bitulu kwa bato atondisi na stade. Marche de santé 200 000 personnes. Ba voter te to voter mokonzi mboka pona Jean Tiningo Bila. Siko lelo bakata biso action ba humilier Jean Tiningo Bila. Biso beto vanda to sepela te. Azo bango na uti changu ezaki mabele ya Fayulu. Changu na bota ke changu Fayulu akanga changu. Mais grâce à Jean Tiningo Bila, a fongoni mabele changu biso tous mafati beton. Papa Fati s'il vous plaît. Pas Ngo Bila moni pona yo. To relève pas ka di matin, to relève pas na yo président parce que biso bana changu to ça besoin na yo. Biso bana changu to pesa ki yo ba voix. Simba mwa Ngo Bila. Biso yo to c'est tout blété. To beti mutute, to sokisi mutute, mais to senga na yo. Biso ba chango to pesa ki yo ba voix na biso. Lelo so yaki na njili biso to belela ki yo. To za besoin ba tika autorité morale na biso kimia. Kadima tika baje. Tika baje kadima. OK? Fragiliser ou déstabiliser une autorité morale du parti est un signe d'humiliation. Oh biso ba asepien na ba asepien to accepter te to tolérer te. Ça va? Je suis asepien de sang. Je veux mourir pour Ngobila. Je veux mourir pour Jean Tiningo Bila Mbaka. Alors, moi, avec ma connaissance de droit que j'ai affirme que la CENI n'a pas compétence, n'est-ce pas? Tant que la haute cour ne s'est pas prononcée, la CENI n'a pas compétence d'invalider qui que ce soit. La CENI s'est permise aujourd'hui d'invalider Jean Tiningo Bila Mbaka sous prétexte qu'il a fraudé. Moi, président de la Ligue des jeunes, Lukunga 2, je demande des preuves. Que la CENI nous amène des preuves qui nous prouvent que Jean Tiningo Bila a triché, a fraudé, a violé la loi électorale. Nous allons vous montrer la force et l'amour que nous avons pour Fachi Beton. Si vous êtes venus déstabiliser le deuxième mandat du président de la République, nous, ACP, nous allons vous montrer qu'on ne blague pas. On ne blague pas avec le président de la République et on ne blague pas avec Jean Tiningo Bila Mbaka. Pour un rappel, tout est vite parti pour Jean Tiningo Bila Mbaka. Depuis invalidation, il y a candidature na la commission électorale nationale indépendante pour la fraude, corruption, détention illégale, il y a ma machine à voter et autres. Dossier à suivre. Micro ya solo la plus etambolaki na balabala pour nos causes réaction yabakinois par rapport à ndenge affaire Ngobila Jean Tiningo ezali ko tambola Serge Luzolo pour na détail.
dans un sens là très humain. Et ça la vie se passe dans mon thème parce qu'on est des humains. Bazolongola immunité donc babotoli musala do sala viente ozomona mutunyo sa senyeli sala mais d'un autre part ya makambo ya justice ya notre pays esengeli o moto sengi osala musala esengeli osala na bosembo osala na droiture ya biloko ya musala ozosala soki ye bakuti ye na makambo moko boye o eza droite bon wana tokolobaki eza normal balongola ye immunité wana po makambo na mboka ya biso esi ebebi kala esengeli bato baza na volonté wana po bazongisa pe na biso na mulungu makambo ebongana soki bakuti ye na biloko moko eza permettre te azo encourager yango po abongwana ye pe mokolo mosusu azongela makambo wana bosoto te biso tosepeli kutunda alongo nga mpo na nga alongo totali kote ya kitambo zéro totali kote ya wileri awa zéro donc esimbika te donc mpo na ye mpo na nga alongwaka kini eza malamu donc mpo na nga kutu jaltini alongwa toza baposa boki bajeune oyo baza pembeni oyo baremplace mpe ye ndenge mpe aza kotravaille donc nde eza boye jaltini alongwa mpo na nga alongwa mpo na ngai en tout cas eza esengo mingi eza esengo mingi parce que Chatini Ngobila aza gouverneur moko abomi Kinshasa de plus que même Kimbuta donc ata tolobaki ke bafulu ezalaki liboso mais na moment oyo vraiment Kinshasa eza kokufa makasi alors destitution na ye epesi nga d'abord personnellement tant que peuple epesi nga esengo et naza sûr que presque tout le monde baza na esengo mingi pour destitution na ye bon mpo na nga soki azalaki ti na suka ya mandat peut-être na bako na bango basalaki mais sinon na ville eza très sale asala eloko moko te et eza te kaka bango nde bato baza na opportunité ya kozala chaque mandat il faut kaka bazala il faut batikela na bajeune place basala parce que eza apanage na bango te quoi donc il faut batikela bajeune mpe basala sinon ville eza très sale asali na eloko te so balongoli yango c'est bien. Commandant ya la police nationale congolaise ya Olomami atie maboko ya ba policier oyo basalaki ba vidéo na base ya kamina ba vidéo ezali kosala tour ya ba réseaux sociaux reportage. En tout cas pena ka kontina Kinshasa botala pena vio to menao. Commissaire provincial ya la police nationale congolaise ya Olomami atie maboko na ba policier auteur ya ba vidéo publié le 5 janvier leki na Kamina vidéo oyo et tambola ki pesa li tout na ba réseaux sociaux. Tole banité table ko li to mo somba bloko na mbongo na biso moko. Donc nyonso ezaka mabe. Toye ba te viango to kasa lokwa toye place bien. Donc aller te sur na misère. O beza misère ba pena misère ya mabe pena. Tala biloko tala pena nde to vi. Mais c'est le commissaire général. Mon général tala penza bana oyo tindaki bango baya Kamina tolala kala kisa e tolala kala beto dongo toke kosenga na wenze tozolia depuis pesaka biso $100 ça fait 2 semaines et ce $100 te komi de sando siko boya kotinda biso po tokufa ope tosala nini toliaka te akopela tolalaka na ciment souffrance na souffrance au juste soki bamoni ke toye awa gouverneur akimi biso azokoka te général awa azokoka biso te awa bazalaka na 2 commissariat provincial na district bazalaka na poncho te donc en tout cas pena mokonzi koluka solution ata place ya kolala biloko ya kolia gouverneur akimi na yake général akipane batu te totina wandi ya bakonzi baomona tala nde mama yoko na moinde tala biloko ekomi biso moko tokomo miliesa na ndenge na biso réfectoire privé ye wana blessing atieli biso maleo mutasima biso yeyo ikeleve bole yango kami na base yango otala mwana bato azalaki na engulu
le lendemain bazwamaki pe bazali reproché pour la incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline pe violation des consignes. Il faut prendre les docteurs là. Dossier à suivre. toyebite soki bawelaka nini bana ya quartier Mososo pe quartier Kauka Kuluna en live ezali ko continuer bakonzi ya la police bosaliluko. En tout cas, oye komi kolekana awa, il faut kolukela yango kombo mususu. Tozali na avenue université entre quartier Mososo na ngambu ya commune ya Limete pe quartier Kauka na ngambu ya commune ya Kalamu. Esika oyo ndenge kaka bozali komona boye e koma nango ring ya bakuluneur soki pe bawela kanini ti lelo eyebanaka te. Awa na Mososo. Donc c'est ça, c'est ce que nous vivons chaque jour. Il y a les agents de l'ordre qui sont là, en train de surveiller la scène. Ils font que c'est ça que nous vivons, la réalité. À côté de là où vit le cardinal, ce côté c'est Limité, Mososo. De l'autre bout là c'est à Kauka. Chaque jour awa ezalaka kaka boye bitumba na bitumba kasi oya kokamo ezali ke pene pene wana à quelques mètres poste ya la police ezalaka installé. Policier azali azana kwana donc azo vivre wana obedaka masasi koloka esi. Mon général Blaise Kilimba Limba, commandant ya la police ya ville province ya Kinshasa, Totuni Boye. Yango bana oyo balekaka na la police na makasi tope la police ne ezali kosala musala nango malamu te. Ebite babundela nini? O ba mfalo ba mabele o nini na ebite donc c'est ça. Gouverneur non, il y a Andrea Zopil. Andrea Zopil. Boue penza chaque jour imaginez. Kitoko te. tosilisa édition ya mokola lelo na image du jour oyo. Naye ko bondela tata nzambe naye ko bondela po milimo ya miyibyoyo mipema nesengo naye ko bondela tata nzambe naye ko bondela po milimo ya miyibyoyo mipema nesengo va Banakin balela, vitake belela, darigelela, bilimelela, mibelela, va, au revoir. Naye ko bondela, tata nzambe, naye ko bondela, po milimo ya miyibyoyo, mipema nesengo, Kongo eza ya Kongo na binote. Banakin balela, mibi balela, masina botelela, var, au revoir, bakei. Va.
kinbalela vitake belela daringelela bilimelela mibelela va au revoir. Naye ko bondela tata nzambe naye ko bondela po milimo ya miyibyoyo. Et la kasaka tokomi na suka ya présentation ya solo la plus boyka machine fils man nazaki ne sero makasi ya kokutana na bino bosepeli na ba image bopesa merci na Ado Mosha azalaki na sima ya caméra régie finale de Simamaki na ingénieur Yann Mike Mulamba montage et réalisation Gédéon Luputu Bama tabaki tababa lokala mabele ndenge kaka na lobaka na préféra bino ekeyo.